ngala yebi que mobali ne aza responsable aza mwana mwasi balokoti na nzela te aza mwasi babali normalement basali ba mariage nyonso ndenge ko kosalama le mobali na inde aza responsable bon avant ça lango za te que ayaki asali on ndenge na yemoko ayaki atundi ngai oto ngala juge que bon ils normal ba raison o ya pesa et puis il aza responsable c'est quand que est-ce que déconner à moi si les lots à quoi quitter ce qu'il kamozali baya ko fanda na ya na kati na lupango na bango peut-être lupango na bango et ça na yepa côté na kati ya makamanyo so za ya bango ya yesa ya yemi tabotolaka kaka bati mutu bakolela kambati mobali tina suka mibale balela kaboyete mibale balela bati kaka na mbebo micho alors ils a ba erreur mais ils a mutu na sima to ko sala poto corriger que asala bongote abi makabongote parce que abimi na ligne sengi me azalati moi yaza musika aza vraiment musika aza musika ko ko biba ndongo na te na otika na leki na olela ya na ngepa na to kaboli matanga alaza na kauka ngana epa na ngai na olela ndeko na ngai pa na ngai na olela ebo soto yo kalite na songi na ndako micho te na olele ka boye alepa mususu na pepa mususu bandeko mibali bakosa kabiso surtout basala théâtre bakosa kabiso ba mibali malamu te na basi pour permettre ngana loba. Et puis même si les Cambodgiens qui parce que c'est pas le moment où ils sont les Cambodgiens. Bon, je crois que tu as fait les Cambodgiens. Donc ce qu'il y a dans le Macambo, il y a bomba qui a évacué alors la tiki mutakufu. Donc c'est qui est un moment que le belangote na zone na kuto le belangote parce que oh ils sont intéressés biso maintenant ils allaient que tout le cas tout parce que cause traitement dans l'hôpital paye bien Alix mais Nzambe muta décidé pour muta simba bo moya moto ezaka kanzambe tozolela eza pasi na motema mais pasi na ngele kimingi po mobali na ya komelinga Goliath mobala komi Goliath ala bongoli ezaleli ale leso sangana tolela mwasi esika moko bande kubotu na otuna bino habité peut-être because à la passe de moteur le quand on a confié bien il mais bon il sait comme qui galo ba bongo tepi ba kam so le visa pendengwana te ya pasi ya nangaza kimasi ya pasi na katanda kuna ye esongoni na la opesa na dernière minute pour le paquet atunanga qui je suis na so répondre na YouTube je suis la petite sœur propre à Micho oui il est le mari légitime de ma sœur mais to pesa e Micho te to tekela été na tekela to tekela Micho te abala ye donc Micho akufi to zana droit au sangana na famille poto lela ye to lele na kimia to sangani bolobini to likitere data to fandi ya na ke imposition ya ki acteur ya ki actrice ya ki acteur na pena sa actrice na chouaka makamune le kaki aussi par rapport au téléphone est-ce qu'il y a quelque chose déjà un peu caché dans le téléphone tout le monde de quoi insister qu'il y a papa allait aboutir le téléphone ya na on a lobby boboyeba qui est ce monsieur. Il est, je m'en fous de ce qu'il dira. Na perdre, na perdre, parce que au bas la moi si. Mais non, il y a mususu wapi. Na rozoye wapi. Micho na rozoye wapi. Micho na ngai. Ale komi Goliath. Ale botelinga téléphone na hôpital. Azu téléphone ya na ngai. Abina aboy ko pesa ngai. Nous avons tout fait. Bon, ko pesa mais qui va soigner. Tout sambeli na ndenge nyonso to gêner to sali les mains ngazo kanseke Nzambe ni muta décider que l'homme c'est papa Moïse prophète il y a église Hosanna na ye ko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esi la kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à battre belé oyo babika déjà oyo basala.
nakumisi nzambe ya Ozana, nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soki kanginga nazolala te, ezosala pasi tina mukongo moto ezobima ngai. Kolia mate supasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe papa Moïse asaeli nga minene abikisi nga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Na minha vida só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18.
06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Alors, papa n'a pas aller ma banane à Pembe, mais tous les frères, il y a papa n'a il y a maman n'a plutôt, j'allais dire Micho. Et puis ça va bien, et pour la détail, sous le Bamaki, il y a ma bé, Bandokobé, c'est Pelagi, mais tous les grands frères, tous en aïe. Voilà. Non, ça va en tout cas. Grand frère a fait cette chose, moi, détail, mon pied par rapport à ça. Excusez, il a fait bonjour. Tolinto joyeux moi mke bonjour d'abord pour notre Hollande. Juste pour le témoignage et puis baïba uzana ni na kati ya famille ya maman na biso Micho mabana voilà. Bon ngala za ya na bango ya liboso. Ya Micho za 40e à 6e. Alors le latiki biso na habité un mot d'abord na bandeko baïba kié et puis na famille ya ndeko na biso oyo baza comme artiste comédien au peut pas moi libanda nouvelle ni ko pesa bango senet moment bon nouvelle na ko pesa bango za ndeko nanga bakufi bon bon c'est que les obunda ndenge singa faut kokundaye voilà ndeo tuza voilà mais sinon tuza na biso bien tuza bongisa matanga ezo le bien. Oui, matanga le kabie le quoi au monde ngala zalia aussi que matanga parce que ngai inde mutacha grand frère na bango ngandi za décider c'est tout voilà mais ils ont la vidéo circulée dans les réseaux sociaux il y a petite sœur na yo où elle a l'équipe à maman Micho a sali quand même vidéo pour nous déclarer et pour na matanga nenge se déplacer et awa na kauka et puis à lobi moi makambo ebele nenge bato balobaki ezali vraiment très tôt comme on a mutu akufika les mêmes jours il pas les kambala moko kolobela et par rapport à ça donc étant que responsable la famille au juger en nenge ni pour mokili mo made etali vidéo wana et puis interprétation déjà ya mabe eza ko bimisa londe les deux familles boyokaniza te par rapport à matanga ya mama Micho bon ndape na mona kengo excès des ailes de quoi sali normal c'est comme ça la bongo parce que il peut attaquer à responsabilité à ko ba makamba ndenge wana te parce que ko banda ble kataki malade ti ndenge ko kufa ngape nataki na kati na landa kengo to landa ki makambo soutien na ndenge akufi bon habité peut-être because à la passe moteur le quand ndeko na kufi ou bien il mais bon c'est comme qui ga lo ba bongo te puis makambo so le visa pe ndenge wana te parce que ils accueillent donc c'est vraiment qui a l'obati voilà mais tant yo mo tali vidéo wana on juge en comment et puis pour baza otala que est-ce que ça nango normal que ne matanga se déplacer et longwe na résidence na bango et puis ba na résidence familiale est-ce que ça nango normal par rapport au ne ba juger yango kotala ba ibili bon ngala yebi que mon basi ne est responsable aza mwana mwasi ba lokoti na nzela te aza mwasi ba bali normalement ba sali ba mariage nyonso ngeko ko salama le mobile na inde aza responsable bon avant ça lango zate que ayaki asala on ndenge na yemoko ayaki atundi ngai utenga la juge que bon ils normal la raison o ya pesa et puis inde aza responsable c'est que le bique est-ce que déconner à moi si lelo ba akoka quitter ce qu'il kamozali ba ya ko fanda na ye on a kat na lupango na bango peut-être le pango na bango et ça na ye pa côté na kati ya makamonyo so za ya bango parce que mobile ndem tabalaki parce que biso peut être que yende za mobile le quoi attaquer responsable a équipé à tout parce que biloko toujours ça la concertation to yokani la mona qui ça juste ils ont un problème té à quoi ko déplacer donc to pas que déplacer mais bango ba mona quand on a ndenge moko ya moni d'habitude peut-être le visage ça qui lango ka sala qui ngo bisa lango problème té parce que ngala zao voilà pour nous on bato image wana ya bilili o bato batali déjà eza ko circuler dans les réseaux sociaux ya ser na biso palmiche pour nous on bato image palmire voilà pour nous on bato image wana nino ko koloba état que responsable la famille pour na matanga bato baza olela papa lanza artiste munene wa yebani par rapport à réputation surtout ya vidéo wana pour nous on bato image wana nino ko koloba état que chef de famille bon makambo na habitude
j'ai évité pourquoi bon moi ce que les ouais commis pas africain souvent bakataka makambo belé bon ngazo kasaka nyuso za imaginaire akalisa ki makambo parce que ba preuve moko ezate ba bilo nyuso ko parce que ngamo ko na ndaki ngamo ko na zalaki tina ndenge ndeka kufu na ndaki tout ça makambo nyuso ndeke za ko sala ndeko kwa kufu na malade abelaki ezaki cancer toqué par les médecins, va prouver qu'il y a un cancer. Il y a un point. C'est tout. Donc, là, le monsieur Zaki, quand même sur le bon, il va considérer un côté. Parce que ce que Zaki Ndengwa, c'est que il y a mobile, le baki boit, ça la qui boit, mais il y a mobile balier, il y a un mobile naé. Et salama qui n'y a que salama. Yango donc bakambo ba considérer ngo tuba longo eza bakambo eza ngo justice parce que ngai responsable de la zone basiko donc ils ont justice voilà ouais grand frère par rapport à Matanga batu o baza otala o baza comment papa lopango maman lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa lopango komi maman lopango ah tu as la concession Toronto City dans la commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a des types surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir te la situation. Concession est Bandiawa, et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makadam. Où il y a Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, donc c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Moulaï, est tellement facile. Là, na papa Alain, na bino famille, bateau pe bye bye maman micho de partout, message ni na part na yo, okope sa bango parce que bazar olela na bino ensemble de partout, maloba na part na yo onini. Bon, ils ont passé. Mon bon signe de quoi. Na âge moko ya muke. To banda ki kolinga ke bazala nan. Mais ça les Nzamba décidé que pas joyer. Ba onyo subaza na biso elongo. Batika kozala biso elongo. Ouais, la biso kino na tango to koyeba ko kenda kotika nzoto na mabele. Bon, ba message ba ba kipi mamichu. Batika kozala ka ba mina e moni bana bazali batako soko benga biso pe famille tozali tango nyuso bazala beso ba benga futu la pour la nini c'est un problème té toute quelle famille baya ba aider ceux qui peuvent ko aider ceux qui peuvent ko nini ba sala tout ça kambote na bango venez ba c'est le comment muké par rapport à makamundé le kaki aussi par rapport à téléphone est-ce qu'il y a quelque chose déjà un peu caché dans tête téléphone tout le monde de quoi insister qui habite papa Alain botili téléphone il y a un tout ça je sais pas est-ce que les gens comment peut-être ils éviter dans la tête téléphone voilà il y a maman monsieur Micho bon na likamba téléphone mon téléphone ezaki yande kona bango bon tango ndeka kofi ndeka landi parce que tango isalama kinga la zakite tango akati motema azwaki téléphone apesi ndekone ya mwasi parce que ndekone pas yena na mwasi parce que pazaki ona parce que kokengela ndazwaki téléphone apesi bon ndeko mwasi amonaki pourquoi aksala kindingo na apesi téléphone kuni parce bango balingaki yali amonaki que avec le téléphone peut-être atala kuna quatre c'est ba relation de konazaki lango peut-être kokaki fateba basolo la bango bon na sens on ndenge ya azakoloba mais à part ça bon nazo kanzate que ça na idée mon côté nazo kanzate que la carte téléphone kuna nde wakaka kendo tia makambo soki alobaki ni so sala kini non isa na sens on te mais que na sens que atala kala quatre ba relation ya mamicho soki
kokota na contact na bango c'est tout et puis to loblaki makabango na ki pe na loblaki non on pourra tous un problème té ce qui quand tu fait ce zoom c'est là il y a bino nga téléphone na zoki nguza na problème té na zoki on a sens que ce qui va quand même se sili na suka tant to kofanda so makabloka moi si bani nyoso mais nga kata téléphone na pesi ils ont problème té pour nga la zoom les problème té téléphone les problème té mais par rapport à Olelanaye vidéo wana c'est comme si Kobela wana a souffrir on dirait mobile ndem ta faire souffrir par rapport à la vidéo wana or biso yozo pesa so ba détail ou biso to yebi biso no que maman belaki malade ndeke meme na liwa mais on dirait que c'est comme si il y a des choses où ils ont caché par rapport à kolela ya maman na vidéo wana ya petite sœur na ninga zolo bana makambo zolo bela c'est comme si moi makambo il est na kati wana bon nga en fait na bi likambo moko te oyeleka na ndenge nga na landelaki moni na bi likambo moko te okozala na kati na ebité bon ce qui y a zaki na likambo et puis même si likambo zalaki c'est que bango pe bongo te parce que c'est pas le moment où c'est que alo likambo bon ce que muta kufata likambo zalaki donc ce qui y a zaki na makambo ya bomba ki ayebaki alors atiki muta kufu donc ezaki eza moment kolobela ngote nazulu na kutolobela ngote parce que o ezako intéressé biso maintenant ezali que toluka to de commencer si après to fanda to solo là ce qui ezaki ko maman ya suka maman na biso micho souvent ndako yisa binoni na famille est-ce que ayebaki déjà ki azotika biso pour toujours déjà ba déclaration ko tabande ko beli kana lo bake botika bobati langa bana nazokufa na nga botika nga baprière na bino zokanga nga botika na kepema na nga kimia opération belé est-ce que d'ailleurs maloba mo lobela ki ogan frère nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 pour que bozala nango eza comme souvenir. Bon premièrement
ntango aza malade basuka awa bon bamédecin bayebisa keke oza malade maladie oza nango eza principe okobika te eza maladie ezokenda sika na niveau nango ezokenda ezomema ekomemo na yo ayebaki yango bien amoni bon toloba lokola na ngalema parce que na ngalema nde sika bazalaki beaucoup plus direct parce que bamosusu bazalaki un peu kobombabomba parce que bazalaki kobanga mais nasuka vraiment nasuka 2 jours avant ngai nazalaki na bamédecin oyo azalaki médecin na ye awa na HJ bon balingaki basala neti babomba moke mais ngai nabaki ngai nde naza responsable ya ye soki monene ezali nde balobaki non na eta oyo akomi eza moko oyo akokaki kolonga te ape nazongaki na fortifie atala yesu tobondeli mpo na ye nde nabimaki après 2 jours nde akofa amoni donc eza eloko ye moko mpe ayebaki ke ekozala ezaki akofa bon nyonso ezaki koloba eza normal ke alobaki no bokengela bana malamu kekokola bana malamu akei nous avons tout fait bon kopesamaki po basoigne ye tosambeli na bandenge nyonso togene tosali nini mais nazokanisa ke nzambe nde moto adécide ke esala ke ezala bongo mais oyo etikaki ezaki ke tozala bien tozala na kimia problème eza te tobokola bana bien akola et c'est tout. Voilà. Tokomi na suka papa na biso na bandeko baotala biso baretenir nini ya motuya s'il faut sur na petite sœur oyo asalaki video okobisa nini naningi mpe osexcuse na bandeko mpe basalaki bacommentaire mwa mabe na nkombo ya famille po mosusu bafingi misusu mpe balobi oyo basengai baloba okoki koloba nini na bandeko baotala asa neti moment bon bo bafingi omoni biso bato tokeseni moto aza na motema na ye bato so amona soki alobi yango alobi yango bakoki kokangama na makambo wana ye alobi te parce que be azalaki responsable te d'ailleurs asali jusqu'à présent mpo na ngai bon asalaki likambo moko akoki kosala te parce que akoki koya kotunda akoki koloba akoki kosala eloko wana te mais famille eza famille ya bien eza famille eza bien éduquée on a habité plutôt la passe ya ndeko na ye bisalaki ke lobisa ndenge wana mais batika koloba makambo bazoloba toza bien ekosala ke tokunda ndeko na biso e tokocontinue vie bakomona mpe yango tokocontinue vie parce que na nsima nango mpe tokosolola tokoloba bana baza na kati vala bana baza makeya na biso baza makeya na bango d'ailleurs bana na soki balingi babala bakoya mpe pala biso bana la bazobenga nga noko bazobenga bamosusu banoko bazobenga ye mama leki toza na raison moko te tosala ke tokotala kati ya problème deso de kota parce que toganye eloko moko te bana nalobi akokoma président mwana nalobi akokoma motu mine akosalisa biso te akosalisa biso mwana na ngai akokokoya mpe mokonzi akosalisa bango te akosalisa bango alors eza baerreur mais eza motu na nsima tokosala mpo tokorige ke asala bongo te abimaka bongo te parce que abimi na ligne oyo esengemi azala te moni aza mosika aza vraiment mosika aza mosika akoka kobima ndongo nana te. Voilà, merci. Numéro de téléphone ezala bien abandeko baye kobenga balela ensemble la famille numéro de téléphone oyo eza mie grand frère. Bon numéro de téléphone nange ezali 085 21 30 477 nde numéro oyo soki obengi nga nango kozonga directement nga moko amoni donc mo nyonso akobenga soki abengi na numéro wana matanga eza awa eza de côté te matanga eza awa wana ekosalama bongo te soki esali nde wana nga biso tozala wapi donc mokolo bakende bimisa corps tosali biso toki kuna bango baza kote na bango oyo aza kote na ye tu vois ce que ça va donner bon nga mpe na réputation parce que naza pasteur na réputation nakoki kopermettre te nakoma leseka moko kuna bazofinga na bazosala boye baye ce que ça va donner donc l'intérêt ezali ke biso tokokenda tobisiko toke tointérêt esili makambo ya kosala koza te soki aboyi kosala ndenge wana bon tokoyeba ndenge nini tokoki kosala po to arrêter kasala eloko ya bongo te. Merci beaucoup pasteur. Voilà donc
Tokumi Nasuka, merci beaucoup. Ndenge Bolanda Kibiso à travers le monde. Donc, on a des bons détails. Il y a Pasteur, il grand frère, il y a Maman Nabiso, défunte Micho. Madame, il y a Papa Nabiso, Alema Bana, Otikotika Biso, en tout cas. Merci Bozaki de partout, Bolanda Kibiso à travers le monde. Il y a différentes chaînes Nabiso, en tout cas. Merci à Christian Ngoyi, Paparazzi, à Zuisson, à Bailema Oyo, tous les lamas au bazar Olila. Pour s'abonner massivement, pour liker, pour partager. Tout ça, on a pour nous attitude toujours à Matanga, Awa, na Kauka, na Avenue surveillant numéro 3, ici ko wapi, Papa Alema Bana, Azar Olila. Bongo, Madame Naye Micho, Matanga Eza Salama Awa. Tout le monde dans le prochain numéro. Bye. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Baba na lingina temwenye sambalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga yo. Undelanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu.
watitishila nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Zamba pambola